Merci, merci. Bonjour, bonjour, bonsoir ma maman. Ça pour ça, Donc, donc pour ta bandi aussi là. Donc, Zamba za bien. Alors yango eza pota karaté ndenge ta musumu talobi ko pota tonite eza penza mbasu. OK. Eza penza mbasu, eza penza mbasu, eza mbasu. Ngamo pe naza victime nango. Ah bon? Ouais. Cette année? Nazaki victime même pas ce qui 2 mois. Écoutez netanini, est-ce que pota za makolomi balé teza lokolo moko? Est-ce que ça aussi mbasu? Ou bien ça juste kaka une plaie oyo saline de kona lokolo voilà et s'est développé. Makoloba sucre. Oui, puisque biso tout bien on vient ça déplacement. Tant wazali en Afrique d'ici des acquis c'est par rapport à sucre et dérangera air mokonzoto. Voilà, et puis poison et y a rappé na maladie voilà wana ndenge ba maramunyo donc to yebi parcours ya maramunyo sauvé à kutani nango to yebite mutu mususa ko yina yo à l'occasion de l'oroté bobi magana enda ko mon côté boliaka na esani mon côté et puis na vie soki déjà place moko boye et loko moko linge sala mapona yo nzamba épargner yo moso fomi batela balobi destination ya de loin balobi tonsu aketa la yaya na ye ndenge zala kaka destination ya de loin bakende zabwe tonsu akekuta la yaya na ye donc tonsu akekuta la ya de loin donc kala mingi te zokuta wana ndenge zala kaka ndenge zala mona na kulutu déjà là des pemeni donc bientôt nazokota quoi. Et oui, voilà, à tout à l'heure. Ah oui, donc je ne pas yaya na ye. Dans ce pas yaya na ye akomaka te akomi mboa tokenzani tokena ndenge nsima pamakemo mama azaye alobi mama azali tout se fait donc voilà. Donc avec mon grand, il y a toujours. Ouais. Toujours. Merci. Bonjour, bonsoir ma maman. Angèle Nyo, ta maman générale. Moi, ça pour ça. Donc pour ta bandi aussi là. Donc Zamba za bien. Bon séjour aux États-Unis maman, voilà. Donc je suis avec mon grand, donc toujours. C'est la famille, toujours. Oh. Mais yo c'est makamba bana bondi. Oh. Maman mi mateka makamba bana te. Donc voilà. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Na Pessimino Mbote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Na liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue Kombo Nango Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à biso, pour na bateau, balingi ba contacter biso, pour na ba détail mosusu, Eza plus 243 89 72 32 229. Na Pessimilon Bote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to jute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue Kombo Nango Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu Eza plus 243 89 72 32 229. Voilà, nous sommes déjà avec Tonsu Sundiata Maniata, l'artiste, comme vous le savez très bien, l'un de nous, Aza souffrant, na como artiste vie de loin. Je pense que Bolandi, comment ndeko Sundiata Maniata azaki bongo nanda kuna ekotala par rapport ya mbasu oyo ba ndeko nyuso boyebi. Alors miso balabaki de makolo, miso babeza lokolo moko, miso balabezali pota kaka. Alors tokoyeba en fait euti wapi source ya pota wana oyo et déranger l'élève de Konabiso vie de loin. Charlie Nongi, artiste moko malamu, artiste moko bien. Voilà, Sundiata Maniata, santé na yo et puis Liloba na ba fan surtout ba otala biso par rapport à musala na yo au sala théâtre. Ouais, nga naza bien, nzamba zo batela, vraiment par la grâce de Dieu, tout va bien. Ngai famille mobimba voilà quoi. Donc nga naza bien, néomoni ngai. Voilà. Nouvelle d'abord il y a pota ya ndeko vie de loin mbasuana, ozeka ndenge nini. Et puis effort ni no sala ki ya kozala directement kuna na mitendi ya kokenda et pas wapi ndeko azali comme résident et pas wapi ndako nezali et puis famille mobile. Bon, ngai omoni naza mutu ya réseaux sociaux mais makamebele ya réseaux sociaux vraiment na landa yango te. Et puis naza tant mususu na ba chaîne mususu vraiment na tchaka même pas misu na ngapona otala. Donc nouvelle wana na yokaki yango nanu avant na par téléphone car na batu mais ndenge nini maramtozo yoka ndeni maramtozo yoka nazala vraiment na caractère moko ezaki soki likambo oyo ngai nazana no
naza na information nango te moi pe na transmettre message pa ya mutu ezate. Alors eza na bandeko mususu ta musunga mona ebandeko ko sa ba na bité réseaux sociaux eza la mamakam nango eza makambo mususu to la narate ozomona pour na réseaux sociaux eza na mutu mususu ta mususu bomona na te boyebani te makozwa pe temps na ebo 1 heure du temps bandi pe ko détailler ba vie na yo c'est comme si donc le roi mutu mo boyebani ne na yebi ke tozaki na cop moko na kulutu ndenge za kaka oyo na profiter ko pesa mama général mama Angèle Nyota bambote na ye place azali mama bengaki nga ndenge nini ya na yo par rapport ya ba masolo na biso ndenge ka to salaka na bisi mère na biki na nazo zwa été nazo bengi vraiment nazo zwa été après mère a singa bon makamni nga na yo ki na bisi mère na bi bon mama ngape na oyo kaka ndenge yo po yoki mais aza mwana yo meka obenga ye comme ça boko solo la mère pa singa bi nazo benga ye pe nazo zwa été azo décrocher té na bi OK c'est bon yango ngamo na se décidaki un bon matin na bi non na olexa journée nanga et pas ya kulutu nanga Charlie non vie de loin na ye robenga ye ayo yambanga tango ya minga na nepsi na binaza nzela nazo ya pana yo to seki na biso wana et puis air il gaki na ngoa donc amoni penda 1 heure nazo ya te 2 heures nazo ya te OK ngape na zaina na banzela mususu avana koma wana nde après na yo koma wana amoni nga vraiment ezaki bien ezaki bien na komi na palais na kuti na etanini et puis distance on yo taliango to laxi bolingo vraiment ya ndeko na yo bon omoni eza lokola mutu moko boye babengisi yo po oya kozwa mbongo omona distance te zomona omona distance te ata ero boza o soki 19h so 20h so yebi ke no eza kopa mbongo tapsu lobi na likambo fona sala otala RT. Alors vidéo a mutu soute pa nanga na loba elo kwango tout le temps lelo moi quelque stabilité oyo to kotisa ta mususu na ba vie na biso mara mususu tozwa yango na banzela ya vie de loin donc vidéo la portail belé pour na carrière nanga nanzela ya vie de loin nanzela na ye azala mutu liboso nanzela na ye na mata avion donc azai belé pour nanga nga atala e distance te tout comme peut cause la peine de comme susu et ngolo baka vie de loin te so ka temps et puis zanango pourquoi pas que tala de comme so ataza wapi donc distance na mutu oyo olingi o rendre visite ezala raté donc ezana vie de loin te peut-être cause de comme suspect akweli likambo ozana posa okende mais batana yo et permettre te mais vraiment pour na ndeko nanga pe de loin donc on a planifié qui batananga c'est pour cela yango monya kitaki kuna na mitendi pour na rendre visite gloire à Dieu parce que tout ce qui na kutaki mama zalaki kuna tozui tan roseka na biso na mama na ba famille na bandeko nyonso bazalaki wana bien que na ba tolingai vraiment te ko sala ba vidéo sonde no moni neti moi quelques flash wana ezaki na ngora biso mo kaka robité ezaki ko beaucoup plus pour na maman Angèle Nyota ezaki pour na maman générale mais na ebisi ve na bive eloko yo ngana ko ki ngoti quand même ezana bato ebele ba otuna nga banini donc ezala pe ba mona ne fils kata moi flash kaka mais tous aïe n'absolu tant sur ya filmer même na ambiance na biso neto liaki na biso neto melaki na biso mais to sala na biso ngote donc biso mora muto lingaki voilà okutie ne tanini est-ce que pota ndenge bato bazo betela li solo
que poteza makolomi balé pota plutôt j'allais dire se développer makasi misusu babimisi na makamba ba sucre na kati je sais pas okutie na tanini est-ce que poteza makolomi balé teza lokolo moko est-ce que ça aussi masu ou bien ça juste kaka une plaie oyo saline de kona lokolo voilà et se développer. Non, d'abord pour na koloba sucre oui puisque biso tout est bien on vient ça déplacement tant wazari en Afrique d'ici des acquis c'est par rapport à sucre et dérangera air mokonzoto. Voilà, et puis poison et il y a rappé na maladie voilà wana ndenge ba maramunyo donc to yebi parcours ya maramunyo sauvé à kutani nango. Alors yango eza pota karaté ndenge tamsu mutalobi ko pota tonite eza penza mbasu. OK. Eza penza mbasu, eza mbasu. Nzamba sungi, tant on a dit que nzamba sungi veut dire que nzamba sungi. Pour na moni ba vidéo ndenge zalaki. Ndenge zalaki na ndenge ngana zaki wana na moneli yango. Vraiment nzamba bien. Tozwa kitana biso ya obondela tout ça. Tutika na maboko ya Nzambe. O biso moto bi totamba na mokili ya masumu. Mais quelque part Nzamba yebike a épargné biso na ba masumu susu otoko saharate. Alors même à travers ba masumu wana to sala te Nzamba royo ke la biso mawate. Donc to bondela ki et puis le kolosiko yo ça va Nzamba zo sunga na yebike et sila. Et sila, ça c'est bien. Alors source ya mbasu wana eko la nini po lelo tebi ndeko soko sali muninga na mabe osali amina yo mabe collègue no musala bakoba ke lombasu ko kozwa tout qu'on peut kozwa te yé moko aswa ayebisio nini source ya mbasu wana Yves omoni marama mbasu oyo na lobano elo moko tamsu pe bandeko ba otala nga po biso am susu pe tamsu pe to lobara te Ngamo pe nazaye victime nango. Ah bon? Ouais. Cette année? Nazaki victime même pas ce qui 2 mois. Ouais. Ah bon? Ouais, même pas 2 mois. Avant on a parlé na Kalamo. Voilà. Nazaki victime nango. Mais na bonne la Nzambe. Et salingai ngamo na remarqué na bien Nzambe. Ombasu. Et si li lobby nango na sa déplacement mo Congo central na okende avant na bima ipen na sali accident. Vous comprenez? Tellement joie en embouteillage ezaki makaso moni ka ba embouteillage ya lelo na bi. OK. Na bi vu que koto na ba ozela nga pour événement mo ezaki na kende na moto ti ipen à partir ipen ne ko va to koma ipen na sala accident kana même lokolo. Na kwei na moto fin na bordure monta moto nga paniquer na FCT zano kimia komisanga nanu na rond-point wana ipen après to ebande to ça a komisinga ipe azo paniquer na FCT ke na ozombongo nao kende nao na fandi wana na rond-point ipen wana taba 10 minutes na loba ikakona ko loba nazwi ba taxi ke na ba kazangulu bani na koti ndakei na komi kazangulu papa na epso na butu place wana ndirelo mususu apota wana na lokolo wana na eloko ebimenga wana eloko ebimenga wana o ngamo na zai penza convaincu que oyo ezambasu bato yo tant susu ba zwa pe ambaso ba yebi ba debi ya iloko ngo ndenge sala na tongo nango na tourner nanga pe bien na bande ko tozali na bango tournage na tourner esili tozungi eleki jour wana lobi nango elandi na kengomba ke prière na prière mosala nzambe mo abenga nazali na nga sima abenga na ye ti liboso ya bato
webi ngomba eza na batu mususu boyebani te bokutani ka kuna ndinga webi moi biso lo barata musu devant caméra boye mais musu devant batu tuza un peu na moi ba charme moi timide we na leki ayipsinga pesa nga lokolo nazwi lokolo na nga droite na tomboli na pesa ya habité pesa nga gauche na pesa gauche na miso batu. Bon, peut-être que vous avez une vidéo tant que bande comme sous tozaki na bango kuna na miso batu alobi nzamba lingio kangama na nzambe wana servir ye ndonga boye banyata yo mbasu ozwaki mbasu mais nzamba épargne ngamo na yo comprendre bi nzamba bien avant lobela mosali na ngamoko de sa lobela nga omono alors pona olobake na mokili to tambola oyo toyebite mutu mususu akoyina yo à l'occasion de l'oroté bobi magana enda ku moko te boliaka na esani moko te kande na lobite ezana mutu mususu akofanda pe na télé alors elo analyse endire mutu ayebi yo oka yebi yo te ozomona ya ndenge moko lo wa mutu abwakeli mutu mbasu par occasion de l'okoté omona alors toyeba ndenge nini mbasu wana eina nzela nini toyeba ndenge nini mais mingi kaka na pesaka conseil na bandeko toyeba ke mutu te aza éternel mutu te ata quelque soit nga ona bike nona sa Yves Mabe nga na otika libanga te et puis so na sel Yves Mabe bana ya Yves ati so na équipe bango lelo to lobi bo lobi wana to lobi kuna nga pe na otala yanga donc ezana ngo inutile to sala na kamabete et puis quelque part masu et ya rappel sous na banzela ba infection wana par rapport à ndenge to yoka pa ba médecin masu pe ya sous na banzela ba infection tout ça mais moi to juger batou ezate to yebite et ya kinzela infection et ya kinzela ke ya robwakela ezata sous est-ce que ya roniata et puis mbasonge ko ya na kaka tant super na quartier nga na ebinde ko moko moi si dernièrement notre sola na e alobi grand frère non moninga boye nzamba bikisinga na tuni nini abi poza mobali na ngai te pe oza munganga te nenga na laksa nzoto na nga alobi nzoto na nga momba babwakela nga mpesi tina bo mwasi na biso abi eza nani voisine na bango kaka kutu ye mwana muke mais mutasali eloko wana mokolo na kati ya parcelle omoni babisika na babisika msuto ofanda donc yango mobateli malamu ya nzambe ka protéger biso eza bandeko musu basolo baza kaka na monde na bino univers na bino nde babwakeli mwana mai na biso maladie wana po balobi eza penza ba artiste balingaka vie de loin te bamona comme plus na vie moko ya distance na bango alinga ozala na bango so tali pe na noko bien omona ke alinga ozani susu na rayon ya ba artiste te soko ke même na matanga noko de loin za susu te na ba fête za susu te na ba activité moko be quelconque vie de loin za raté surtout que plus loin akenda na mitendi musika ndaku na ye kuna na mitendi pa yiwa pa somi mama pangu na ye azotonga na ye akevana na ye kuna pour que azala susu na problème na batu te par rapport à poison comme là mais batu baza ko landa ye kaka ti ya kubokele maladie. Bon Yves omoni tokolo baki kozala na ye na milieu susu ya batu te eza na ba discipline. Okay. Eza ndenge mutu nyonso akozwa pe discipline ya conduite ya vie na hier. Okay. Kande no tolo banwa biso wa misusu pe tozwa pe ba totsa pe ba discipline mususu na ba vie na biso o mutu mususu pe quelque part pa ko ba jo akoma orgueilleux jo depuis à sala makambo akoma na ko s'éloigner na batu or que za bongo te ya na ba discipline. Okay. Et puis na vie
soki déjà place moko boye eloko moko elingi esalama mpo na yo nzamba épargne yo moso fomi batela José Baïla nato solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo okoma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na rembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kali soki oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya Braza tena baza Pointe Noire JB Service ezalaki ezali soki bane te Angolais nali te nanga Angolais JB Service ekari eza musike c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal soki ozalaki kouta na milieu na biso et ozala na oka pasi parce que osala mutu mabe po yo okoma place na ye te otika jamais o remplacer ye et puis tant so mbongo o tant so ezalaki tant so bafutaka ye sera jouer ba baxela yo te donc côté wana nakoki ko répondre que non ayebité na yebité soki vrai que ezana milieu na biso to pe esika nini ozomona po toza boye Yves mokiliana ba makamebele na kozongaka ndenge nayebisaki ndeko mwasi wana tozofanda na bavio toza nango bato bayebi biso toza na monde moko reconnu monde artistique toza pe na bafamille tobotami na bango toza pe na baninga mosusu en dehors même ya mosala oyo biso tosalaka wana alors okozala peke na se éloigner na ngai na bandeko ya théâtre ntango mosusu neti nga bon, en vrai dire nazaka na bamasa na ngai ya kala vraiment oh lelo bamisusu baza bahonorable bamisusu baza baingénieur mais chacun de nous topesanaka barespect na bacoin na biso na orespecte honorable Kapia tant que ami ingénieur Gachichwa master na nga Gilles mutu na coin na ye omona mais oyebi te place otia lokolo esika nini donc moi tobetela ngo pena sete ya kolobake euti na esika boye euti na esika boye eza te voilà na mimi na otala caméra o apaiser ba fan plus ya vie de loin pour qui un peu émotionné tant voici nouvelle mais en fait bolingaka nini na vie de loin selon bango selon bandeko o pena na bazuli bakwa comme pas vie de loin te artiste comédien liloba na bango et puis numéro de téléphone na yo mambote na 2-3 personnes atiki le micro ton sous sunga biso na micro yango OK. Bon, nako
na rolo bana bande konyoso yo bazui occasion Hollande partout dans le monde to prier pour nandeko na biso artiste na biso Charlie Nongi vit de loin nakanisa biso nyonso toyebi musala oye asalaka pour na osepelisa biso et puis bo priaka mingi pe pour na biso ba oyo nzamba bien po esika zwa biso mo toyebi ke atabino bozala pene na biso pamba te. Oui, bien que esika batu baza ebele ya malamu bakozala ba oyo pe bakoki pe koloba n'importe quoi pe bakoki kozala après vanenga mona même na ba commentaire mususu vu que ko karapena ko supporter moi commentaire moko ya malamu te o mona ke vont mettre supprimer o mona mutu mususu azo commenter mutu azana pasi mais mutu mususu o baksa commentaire moko ya malamu te likolo ya vie ya mutu tango yozo commenter mabe est-ce que yozo kanisa ke yondo za saint soki mutu peut-être sala libaku moko boy to abeta libaku moko boy na likambo moko boy sympathique que yango ko comme loko moko par exemple comme wa condamnation pour na vie ya mutu na kata Bible kutu Jésus akitisa elongi na se azokoma mais alobi kaka na batu nani oyo asala mabe te azwa libanga ya liboso abwakela mwasi wana kotombola na ye elongi batu bazalaki sute parce que toyebi ke mutu moko aza saint. Alors to bolinga biso to abandeko na bino soki problème ezali vaut mieux kobenga atanga imoko atandeko moko pe pona osola na andeko mais yo boyene nini toza bandeko donc il passera bon to prier pour Charlie Nongi vit de loin vraiment ngana olo ba déjà nzambe se asali ngolu nzambe de asali ngolu vi komona ba vidéo ya le colonel zalaki na ndenge komi nzamba bien donc to sambela pona ye na yebi ke bato bele ba bengi nga bato bele batu na tunanga aza bien donc nzamba zana bolingo vraiment likolo na biso. Merci na bino nyonso bandeko bozu occasion ya kolanda ngai partout dans le monde place bozana lingi bino mingi je salue mon épouse Gina Moudita Nzadi Mama Cc vraiment nzamba zala na yo nzamba batela yo na bana nzamba batela baibanso yo balinganga nzambe abatela ya Jisenzengo papa na bon regard abatela ya Dolonianga na papa Jean-Claude nzambe abatela Fifi Bolili Minouche vraiment boza ebele na lingi bino mingi pona contact donc eza déjà okoma wana ba numéro na nga yango wana oyo tango susu ozana posaka ya kobenga nga ba numéro yango wana tika nzamba batela bino nyonso na salue pe ba papa na nga évangéliste international Jean-Paul Mayata pasteur de la foi nzamba zala na yo bisika ozali na mosala ya nkolo ozosala na Lubumbashi na bandeko nyonso ba sincère condoléance na apôtre Odo Mafuta Abelisa na famille Mafuta Mobimba ndenge touti kobungisa papa na biso bana ya samedi baza kolela ainsi que na basala nzambe nyonso bobondela rapona nga na lingi bino mingi nzamba batela bino voilà merci beaucoup ciao na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale
azosale salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sambalo na ye. Ngapena tatola bon sambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Yesu Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga sanga lola Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le Bible bisenga senga nsamba lola ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai yo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai yo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na nga ye nzamba londa ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu Yesu
oza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sina sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.